Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki. Fin. Bonjour, bande connu sur Balandaka site na 3w.pandasango.congo, autrement dit Pandasango Bilili. Lelo naza na triste nouvelle ya koyebisa bino encore par rapport ya ba voyage na biso auto kosala kapona koluka nzela ya poto. Kasi ba voyage mususu zali ba voyage ya kosala te. Et puis na kosenga mingi na ba nyonso oyo baleka nzela ya mai, koleka nzela ya Turquie, koleka nzela ya Maroc. Vraiment soki bo kufungwa mitema ya ko solo la kata mwa mke masolo yango par rapport ya difficulté où ezaka na nzela wana kosunga aussi bana ya mboka parce que komona le deux filles oyo bakufi bana lemba en plus la grande fille oyo bakufi na nzela ya Maroc pote baya poto na bakote la na Espagne. Vraiment ça fait mal. Bande kunyonso oboleka na nzela wana s'il vous plaît bon me karata ko sala mo ba témoignage amike pour ete bande ko muso ba comprendre que nzela wana eza nzela moko ya mabe. Vraiment ba nyonso bozolinga ko tinda bande ko na bino na poto ba parents ba famille ba yaya ba leki oni ko tinda nde ko na poto vraiment bo risquer o ko bimandoki ya pamba na famille parce que nzela ya mai congolais ayebi maïté, quinois ayebi maïté. Et puis maya ngoni bakatsaka ba maya minene. Bakatsaka na nini, bakatsaka ba chambre air. Bokiko bokoma na situation moko. Toujours mona ngona ba écran, toujours mona ngonde ba tozo dinda. Vraiment bande ko ngai ko risquer te soki ndeko nga ya poto salatu ayata na voie normale. Mais soki olingi ko ya poto yaka na nzela ya voie normale ba bingso penda na nzela ya voie normale ndenge batno so mataka avion ba ye poto soki balingi ba mima nzela ya mai papa boya mama boya kala ba ka auto kutani nango lisusu ya la fois passée tout ça qui na ba comédienne ba kufa ki suki plus de 12 personnes ba moko na nzela ya mai kaka lelo tozui ka ya des jeunes filles leki na kulutu ya famille moko famille otobengi Maluchi, famille Maluchi na Lemba. Bavandi na Elila. Lemba 9, Elila terminus. Ça fait mal. Vraiment, bandeko nangai. To sosola, to bima bandokite, pas bandeko na biso batika na mboka Afrique, so to lingi ba ya poto, to bima bandokite. To faire voyager bango na banzela oyo za penza ya bien. Azu penda Air France na ye, azu Sabena na ye, aye poto. To lingaka te to mema bango na ba situation moko boye oyo lobi obimindoki na éviter comment les deux jeunes filles ba se retrouver qui na Maroc pour baya poto na nzela Espagne mais tala koko so bakutani nango les deux jeunes filles wana bakufi na bango boye ba dindi na mai. Vraiment été ya biso bandeko oyo toza na poto tozo linga to faire venir ba ndeko na biso baza na mboka Kinshasa na poto to ye ba banzelani to ko tsara bango banzelani ba ko kota po ba région de biso na poto. Vraiment to risquer te ko bimando kité ndeko nanga ko bimando kité ko faire voyager ndeko na yo na nzela ya mai. En tout cas ngai bandeko nanga nyo soso libongo ya poto bo na nzela mai te parce que so bo nzela mai to mona na susute ya lokola yo moko obiki liwe za wana me OK ko sinelo ka liwa ba sinyango te munyo so akufa mais banzela wana te s'il vous plaît soki to bandi ko zwa ba nyonso o baleka na nzela wana ba bandu saba témoignage na bango na ba bandu saba témoignage boyoka somo mais malheureusement batu yango balingana ko mibimisa te mais to sala effort ya ko zwa ka moko ba témoignaka nzela wana ndenge zali parce que avant tout baya ko mema yo batu na bazo mema bino banzela wana baza na posande ya mbongo na bango na poche ba musu ba osala 1 heure de temps de route pour ba ki mona na place ba matana mai wana 1 heure de temps d'abord ba marcher nanu ba kele ti place ba matana na dingi ba benga soki dingi et puis dingi wana ezani neza boîte te eza biloko mo fabriquer na batu ba chambre air oyo moni pina voiture wana so ba gonflango
yango bato bakatisa nango bazokota nango poto bandeko na ngai siko poto yango mpe bokota nango na baboussole et puis bato wana bakotisa bino poto wana bayebi même mpa nzela bazokende par esprit. Donc cela veut dire so boketikala na katikati ya mai botikali kaka yango risque wana tozwa yango susu te. Vraiment sali pasi komona na ntongo ya lelo deux jeunes filles bakufi kaka boye bana lemba vraiment lemba en deuil. En tout cas courage kana famille vraiment et répéter les susu te yango na obenda mingi ba congolais matoi ba kinois soki ba ebisio poto za pasi eza penda pasi na kini kuna. Parce que biso pe to yeba vite nde to koma wa to koma mais muta orisi pe venir na kini baya rapide mona bango wa pourquoi pas bande ko na biso pe ba ko orisi ba fina ba na kini te akomo ya pe moko vraiment to salaka effort ya ko sunga bande ko na biso bazala kaka bien pour être lobby moko azupe visa na ye aye pe poto na propre moyen na ye. Merci bande ko message na ko pesa bino yango wana vraiment nzela Turquie nzela Maroc bolinga ko faire voyager bandeko na binote parce que robima ndoki tala bandeko na bana na biso mibale onde basili ko tika ba fina bango ka boye bayeba ke bazoya poto ka nde bakose bango mais ba pesa ki mbongo mais mbongo tala ba condition bazoya nango et ça li passe pe mawa. Merci vraiment so bozui message na motema moko vraiment vous diffuser aussi vous partager vidéo. Merci beaucoup tout ça toujours ensemble. La mine dont vous mosakoli na moni message yango pa na yo sali pasi mingi mais biki oza pe mona lemba solo. Merci, ciao. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Déloger à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion. Oh wapi Global Express bakifunda nyonso na lokeno na Angola soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment ndeko na biso congolais faut promouvoir